toza pe na ba projet pe ya arena wana na banza Wenge d'ensemble bet arena. Ah déjà ba non ça qui on fallait que tout et tout ça là on va ndaka na main Binoté. Le stade de France pe toza na on a projet le toza na stade de France toza pe na ba arena na ndenge contrat ezo kendele et là comme que les manaba anja de rabe ate po ba boss ya ba musicien nyonso na Congo ba e bien faire rigolo na de la gaga j'ai des nuances président ngozana na ebi que za mambo ebele souci na ngaka bato bazo senga ga tout ça la clip na ngozala pour elegara mingi na ba écran pour bato ba misana na ba champ j'ai ça le bague bato ba tsa ba champ to kende bango pe bato nga ya wenge pe to zana tamoke wenge mutu ko beta après kese na ye nenga lo baki to zana d'équipe ya wenge ba collègue na ye na nini na ye kese na ye na moni pe mutu moko pe tabenginga comprendre si badate kokina ngo 12 to ezana cadre 12 to ezaka bi lokola lobi ya général ke bato to tsaki ba champ na omema bango na poto eza lokwa alobeli biso nyonso ozomona siko ye moko aza ba membre ye aza capable akozwa ne visa mbangu eza nango problème te na kokende nanga soki mpe asengaki na ye pe te amitungisa na ye te opoto ekangama nango te fan ebele nayebi oyo bazozela ngai mpe na poto bayebiki alimbo na fere alobaki bakoya nayebiki pafa bakomona ngai te kosala bango mpasi. Donc, il y a un problème. Courage, le Congolais pour la paix à Doyoué a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili et partout dans le monde. Bota Labiso, Ibrahim, Abdi, Mona Yakolo le Pango Kane expliqué Rabino. Les autres abongo na moi actualité à moquer au solo là parce que Mamba au solo là et ça vraiment belé. Voilà pourquoi tu es toujours vers Bino. Pona to solo rana Bino. Comme invité aujourd'hui, je suis avec Doyen Alim Bonda. Oh Akenda Genda Sang. Oh tu comprendras la position a été jusqu'aujourd'hui. Doyen Alim Bonda a Tchabongo chanson la Gata Dynastie. A Tchabongo chanson la Gata Dynastie. Mais jusqu'aujourd'hui, chanson Bima, mais tout le monde a clipté et faire rigoler prometteur bango. Il paraîtrait voyage il y a poto, mais tous comprendre était sans oublier Wenge d'ensemble, betara bongo na stade de martyr, ngana bino tebi ba année betamaki et puis ba projet ça là qui ba kende bongo Cap Vert ba kende bongo poto, projet pesa bongo ba sala album moko boy d'ensemble, il y a bana Wenge o ba betana Wenge mais jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Wapi projet, pourquoi projet Zako Oumela, pourquoi bah, voyage au Balagagi Bisso, et Zako Oumela, pourquoi on m'a belé vraiment Zako Oumela. Nazabo on a doué à Limbonda, Tourmega Solanae, mais avant de commencer cette émission, la grande équipe de Congo Mokili, Nabo Sanarate, Imak Makengo, Nasima Caméra, Nabo Sanité, Anel Kaba Fosset, Nabo Sanité Bandego Nyos autour, Azarabongo au sein de cette entreprise Congo Mokili, Nabo Sanité, partenaire au Baïdarabiso vraiment. Mana Moussala o na ndenge vraiment et le ngobani na bosanité ya Bruno Lubika mbongo ya propre depuis quelque part ta la biso na bosani bongote ser na moro ya bien Aline Mwimba na Paris na bosanité ser na ngata tsana bitono o par ta la pe biso na bosanité et Mansi Kinsaka na bosanité Mamoritz bandeko na nga ya bra Congo na bosanité tu belé au barozo vraiment opportunité à Otala Bisso Olivier Doumou à Paris bon séjour dans la Paris bandero tout batala Bisso na Brazzaville Angola Cape Town vraiment vous belé vous avez scotché sur Congo Mokili vous continuez toujours vous avez Bisso ensemble et ça la Bisso bien je reçois pour vous Doyen Alim Bonda to me gobeta masona et Doyen Mbotenayo bonjour surtout na batutu ba Otala ouais merci ma bonjour voilà ouais bonne d'abord santé Doyen santé posé les gars on a brisque pour lobi to la munga ki ne to la li to la munga reta banda lobi to na fête ya
D'ailleurs, mon grand poète, Papa Simon Kimbango. Fête na donc ils ont c'est mon collaborateur Moussala. Nenga bandaka yango moni fête na eza kilobi. Data quoi bandela Moussala. On va comprendre quoi. Nenga fête lobe les gars qui aba Kimbango c'est mobimbati na poto partout. Yango moni to pesi bana ya kamba mbote kuna pasi bazali. Pesi bango to bambote quoi. La staff nanga to ya kamba na kati ya Vatican. Kala mingi te nga moko papa lobaki akoyamba ngai kala mingi te akoyamba ngai mpo etaki doyen ali etaki percussionniste ya mboka donc voilà quoi voilà doyen bakoyamba epai ya ye moko papa tokozala wana mpona kozwa baimage toujours na compte ya Congo Mokili mais doyen makambo akobeta vraiment eza ebele doyen ali mbonda nabosani te makambo akobeta eza bongo ebele bana poto bana partout dans le monde bali bayeba. Qu'est-ce qui fait maintenant Ali Mbonda? Aza wapi, Azo Sala Nini? Qu'est-ce qui est devenu Ali Mbonda? Danger. Ouais. Ngana Zalinde, Gana Bisaba, Nabanda Bomona, Gana Wingen Abisso Sam, Bende, to être un stade. Batutu Baebi, en plus, dans un moment, et logo, n'a mon goût, et n'a répétara, n'a Ebissao, tant qui parle, à Balé Nanga. Donc, il y a un moment où on travaille à Kandé trop, na Balé Nanga, ils en ont besoin. Na to répétami pa maman ni na okitundu wanaka wana zaga bilo nanga ona préparer pour na constatation ba création nanga ta que percussion que na fanda no na sala sa ya mona créer trop et on peut na créer pe ba bilo mususu sika na banza kala mingi te boyoka siko ba maboko ngo lisusu na ndenge siko ya bilo nanga mo na nupe na ndenge ya bien etaki nenge batu babisanga tala kutu ba mise mususu kutu ba sali disque ba ninge ba bilo ngo ya bongo yo pe ko sana moi ta eloko na moko nanu na ndenge ya percussion ko ba yo ka ba on a raisonné na beta papa 3 chansons moko boye les aloga singer na seben moko pour batu na ngalo la Eric Panda garçon mon gosse na Jobu Eric Panda donc grand prêtre. Donc Fona Yembae, Jenga, Eric Panga, donc Baronio surtout. Donc ne bazar donc basenga il faut bayoka suko balobo ko ngoli susu. Ya omoni na préparer pour na bilo ko ngopona bana Joburg, bana Londres, bana Paris, ndenge zalaka na ndeko na ngai wa ilunga kalala président ilunga kalala motema pembe na kata collège ilunga kalala le boss. Il vraiment papa malamu. Papa asolaka bien aliaka na bato ilunga kalala donc nayebi ke nabombelaki mpe nzembo na ye moko oyo alobaki ke fo nasala élection nasala ye déjà champ naozelaka lise ne ya ya bato ne mosusu oyo tokokotisa apesi mbote place azali ilunga kalala Bruno Lubika mbongo propre te ya bosi Bruno Lubika mpe napesi ye bambote place azali Bruno Lubika donc grand prêtre bakolo dollar quoi voilà merci à trop pa baza kuna nayebi ke bana katanga Lubumbashi kolezi tout baza ngo na mamagongo quoi mais doyen Ali Mbonda oza wapi actuellement à part ballet à part eloko na yo est-ce que bato bako mona doyen Ali Mbonda na BCBG na maison mère et pas ya Ferregola et pas ya Fali oza wapi au juste mais bato bayebi parce que ochaki chanson na dynastie ouais tozo comprendre été Dynastie ezali lokola nzonzingi ezali lokola basangisi biso ndenge moto ya yambo alobaki geste de nuance napesi ye bambote place azali asangisa ye biso atala ye ke bakoleki na ye ya wonge oyo bamonani mpasi oyo bakembaka na ye oyo bakemba mpe lelo mpe nzambe apamboli ye apesi ye mpe makambo ye mpe atali abita mpona asangisa bandeko na nga doyen ali fere nani kakol miel mpe na bato mosusu oyo bakokotia chant po tosala album moto na moto azwa mwa meya na ye esungata ye yango moni geste de nuance napesaki bambote trop napesaki mpe bafélicitation na ndenge azwaki likanisi wana ezali kwa nzunzingi tosanganaki yango omonaki nga na makambo wana ya dynastie
à part ça wenge na biso ngana betande na wenge wa biso parce que to sangana wana po to zongisa déjà mouvement. Oh, ils ont un mouvement. Ils ont un ils ont à peine zonzing susté parce que ba wenge ça va susté wenge comment ya wera Adolphe Dominguez on est la maison mère ce qu'on a le mouvement na biso wa ba biter wa ba ne mo ba Messi ba nani ce ko le wa léopard mo ba sangisi biso omo ndenge zaka donc ndenge ba papa mokonzi ye moko Fati Béton alinga ki tozala eloko moko tosangana ke tokabwana toswana ka kofingana yango asangisa ki biso président JB président Wera président Marie-Paul président Tata président Blaise asangisi biso président Manda bango nyonso tout comprendre donc asangisi biso kuna pe na sima kuna ndenge ezalaka kaka ye moko Al Campone abanza oyebi Titina donc maire du maire donc il est jeté donc babé manga cadre quoi il cadre donc il y a un cadre donc na simawana donc alka passer pour sangila noko lutu tozo fikare yemoko ya fikare tozo abokina façon mbokalia 5 millions maniata nga moko doyen la main donc go ba bien la main de diamant donc maboko ya diamant quoi. Donc to sangi yango papa sangi sa biso abito zala bo moko po tango ba fete ko zala be ba concert a minene ko beng service pe to betine to betaki pe kaka yango on ba linga ete ke wenge panza na kufa yango alinga to sanga na biso tu en moni na tango na biso ke nazana wenge pona ndenge ba sangi sa biso yango moni nga nazana wenge yango zana wenge mais to wego yeba lelo doyen. Le projet, il y a le président Amadou Djabi et Souka Ndengenini. Est-ce que exact parce que il fallait beaucoup Cap Vert, notamment il fallait ça plutôt disque, morobo single morobo et autant vous savez bino différents pays malgré mboka mususu manka comme on a bino d'ensemble ndenge mona bino à l'époque il y a 1980 et quelques on peut peut-être na posa mona bino. Est-ce que le projet est bel et bien tôt projet est un manango parce que Amadou Djabi est là comme on est président avec club. Ouais, hier Azali papa Boboto en fait c'est le grand manager donc hier Azali partout le là Aza présent à biso ponga mon open Aza supporter à Vita donc à mon avait donc il est présent à biso dans Nenga sport dans Nenga musique Aza manager le là il y a un orchestre presque oui Aza manager. Si au monde orchestre belé bété dans stade c'est Amadou. Le yende muto a produira il va orchestre presque Amadou Djabi. Donc à moni à ça de côté sport Azali côté pe à biso ba artiste Azali pour yende muto azama kasi na makambwana ya manager donc azama grand manager ko sanganate donc makambwana ça et mato sozo mona ba podium bilo wa musique donc sengi kaka yi le yende mutaza mingi na makambo wana donc yango alobaki fallait to ke Cap Vert donc ne sous Cap Vert était et comme Paris to beto ça on a Paris tellement ba projet zebele avant zozo mona présent oui razo préparer moi nini mote na banda bozomona est-ce que vous beto na mote ouais ba projet zebele ajani pa mbiti wana nda kuna biso ezaka nda kuna biso za problème ti mutu moko te ba bengani kuna be mutu mo ba sali mabe non et ça kaka volonté à mutu comprendre mutu mo te de la forêt ba bengani non il a parlé na biso ya monique ba tout le monde entier bazo zela yango ya moni soka sangisi côté kuna sangisi boye ko safo fallait projet na sur ici président JBP azali déjà na projet na studio déjà ici là déjà album bima yango yo cartonné ti lelo azaka mère ti lelo perso betaka na atmosphère chaque dimanche mutu to ayebi yango patron JB président BCBG en tout cas la sepelaka na ye makasi po ye mazo pesa sous valeur à wenge donc bende les oko ya te pour chaque dimanche atara libana interne antimo bato bakendaka $50 en tout cas et là ça que wenge toujours tozaka fort bongo makambo ya single on azotuna kaka est-ce que beaucoup bimisa single wana to et les gars les cas on a une persi nazolinga plus répondre biso côté wana et les cas on a répondre OK les cas pour na ba projet ba bazalaki nango yango siko ba projet na bango konenge zo sila ndenge
Il y a président JB Silaki, il y a président où rappelle Kalaté aussi là nango. Après ce que n'engé zalaki a bengi siko ba léopard, n'engé ba joueur ba biter, n'engé toyoka nangi ça va. Donc les siko yo pour tous ba projet belé. Pour du terme sous abimé sous na Londres. Ayaki aza awa tous ane awa pour azwa biso li sous stock de Londres. On a pas nanu les gars managers na so amadu. On a producteur mususu ka ba famille ka ba madu ba ndenge za ka mutalar pis a patron na ya danger mususu donc azana besoin to ke beta Londres na grand salle mo a danger après on a kolongwana to kiti France à partir de France c'est que to côté studio tout ça pe na ba projet pe arena wana na banza wenge d'ensemble beta arena déjà ba non ça qui on fallait que tout ça là on va ndaka na main tellement tout ça na ba makambo ya tout a coupé la bateau belé dans le monde et dans mboka na biso en Afrique dans Goma na banza lokaki tout a perdre bateau belé a mort que belé tout ça qui na souci makasi ya polé la bande ko na biso to mona ki to banda bandule tout ça la boy ya ngomona ki to bino fo beta Stade de France bino boko beta arena te arena za na niveau na bino te Stade de France peut tout ça na on a projet le tous dans le Stade de France tous avez na arena na ndenge contrat zo kendele. OK. On a toujours na on a wengé ensemble na makasa Jami Madou Djabi pour na côté wana on a ebisio. Arena na Stade de France on a vraiment pe président il rappelle au Bakam. OK. Tous avez na projet nango donc pour na makamura na ebisio tout a perdre ba mort na Goma. Tous avez na souci mingi ya olela ba wana biso yango moneki to takaki makambango vemate yango monaki bato belé babuka na mwa maseke ata ba joueur na banzo monaki tamba ina beta match si monaki to gagnaki te pona ba souci mususu ya ba makambo wana mutu mususu beta bale pa fande kona amuka kufaki kuna papa mama na ebe nini ndenge zalaka yango mona ba souci za ke belé avant na banza apa ba na match monaki simi basalaki yango monaki biso pe ba star tout le monde qui est moyen tout taquer makambo wana ezalaki mais eloko moko elemba na ba anja de wabe ate po bango ba boss ya ba musicien nyonso na Congo ba yebi yango bien que président JB président Wera bango baza danger o bango ni ba pesi makambo donc ba anja adorable no mona bango wana leader fondateur Didier Masela ye moko ordinateur ale makaba chef artistique donc GT d'autant to tandami wana biso tout tandami et l'examen orchestre moko ya munene ya ba star ya minene ba ya Blaise Bazana ba tata ba nani donc j'étais chakule na pointe hein pe lazi donc na pese ba mbote place azali batu ba otala yo c'est vrai que mamba wenge le big non yo pour participer na moroté au beta déjà tozo na betité mais album déjà comme na soukati te na comme na soukati on a ba stratégie no ko beta stratégie non mais pas déjà na auto imbakala te ah donc batu nyonso japonais que toza wana japonais zana na habite yepe so sabeti po na na rekité donc ya na biso makamuto to kende malem moni de la forêt azamu ta stratégie ye montant à mona je de ate o mana moni do ali mona masko e comme pas fatana po studio que na ndenge ya ordre biso to da biso ba professionnel o kota ba oyoki baba temps hein improviser sur na babilo mususu ezaka ndenge wana comprendre donc il faut dire que relation vraiment ezaki toko na bande ono tout ya wenge na banzo yokaka ngo donc nga naza bien na bango nyonso tout naza bien na problème bato te ozala na problème ya bande kono ya victime te bango kuna po ozala na problème na bango te naza na na problème na bango te po balingaka nga pe na lingaka bango kasi ya na lingaka to za bondeko ba musicien biso tout to za bolimi to sonaka to bwaka na ba jeton ndenge baninga mususu to mona na ba Afrique tane ba vivaka kitoko basonaka te basonaka na ndule beta na ga bandule ndenge na lobai na bato ke omonte na kinawa biso pe to da ba musicien le ba chanteur na biso minene oyo bayembaka danger oyo pe ba africain mususu bakomo pe kobanga fani ba yoki na Congo pe kuna bato minene baza kuna to tikaje toza ba grand chanteur baza kuna yango moni pe na Afrique oyo ba africain mususu ba paye bele ba mpe kobanga pe biso susu ondule na biso zongi maninga ezalaki ndenga na yebi ndule mezongi totika kaka kofinga babula mike mendule mezongi
de les ongi. Merci Naya Bruno Lubiko Otala Biso. Vraiment, tu belé Otala l'émission. Oh, na Bibongo Ser Napso Aline na Paris Otala Biso. Docteur Jackson Lubanga Otala Biso. Tatiana Bitono Otala Biso. En tout cas, Boza et belé. De Alimbonda, son ayambi ou le na émission Lelo poto sur la Mambouya dynastie Oyo Beta. Alors, au Charanzembo, na kombo ya Freddy Fale. Freddy Fala plutôt. Kisombe. Voilà, Kisombe. Oh, Toyoka Rango, mais clip et salamate. Nous voulons savoir pourquoi clip est réalisé. Et puis, Tolito Yeba, est-ce que Yomoko, au sentir que Nzembu na yo, yo, yembagina ferrego la wana. Ndenge Nzembu na yo, beta, naba. Wenge 4x4, Wenge ya Weranson Maison Mère. Est-ce que chanson wana et Koti Batunamatoyi, to jusque-là, promo et salamate. Donc, pour nous, doyen, on peut répondre à Nini par là, par rapport à chanson. Bon, Chananga, Nenge, na concentré, na un souci à cause de Chananga. C'est des nuances. Moto Ayambo. Yé, à quoi Azako en tête. Aux Agola, Yen en tête à chant. On prend. Et tes achats n'ont pas tête pour y chanter. Nenge. Il y a des responsables à Chananga. Il y a des cappuccino pas Mbaye. Il y a des Gaulle, il y a des chanteurs, il y a des Ferré, il y a des Boulagi, il y a des Moko. Il y a des Soleil, il y a des Freddy Fala. Il y a des Soleil, il y a des clip. Il y a des Freddy Fala. Il faut un clip. Il faut un clip. Il faut un Freddy Fala. Freddy Fala et moi venu basala pour notre. Mais hier sur la Freddy Fala neli parce que Nzembo zé yo. Nzembo nanga kasi soit en tête ya chant. On a un stigmatisé. Nga emba te nga beta. Yenda emba. Mais yo mtu na Freddy Fala. Kasi tanga na yena mais yesu kwa za chanter na cadre que yenda mtu apesa sa stratégie. Ah chant on est to embela en boule. Na mon clip na on faut ko kendebo. Comprendre? Oui apesa ba idée ba clip. Pour ça là déjà ba clip. Avec cappuccino faut ngana to bima place bo yali mona ko za chana ende na belela faut bima place bo nani kuna pe faut bima place bo do yé moko nde mutu aza kolo stratégie nani kotama ngamba clip o déjà parce que solo la ngo o Freddy Fala na ebike de to solo la ka na ebike ba solo la ki déjà bien kota clip bena ba solo lité pour so ba solo la kota clip bena ba solo lité wana na ebina nute pour nous déjà ebisingé lo comme côté solo la Jésus de Nias. Ouais, so solo la qui kota clip. Pour tu zo mutuka, vous êtes sous na logo. On a mutuka vous tout tolo ba likambo ya mutuka na likambo ya question tout tindi otuninga. Pour ba toi comprendre. Ceux qui va solo la qui déjà pour na clip. Et vous allez bien pourtant ba solo la faire alunga to sangana to sala clip wana. So na pa fana ba solo te be ba solo la qui. Benenge ba fa Jésus parfois to raisonner ndenge alors que nemikili parfois ko sala on a mikili be ba ko zo imagine nga awa be ba ko soka o memanga ndenga loba ke bato tout ba tsaki ba chant na dynastie to kota couture na yo moko est-ce que Nzembu no tango tambola na ville province à Kinshasa est-ce que yo kaka ba Nzembu no ebetaka neti chant nga yo ngo fort kasi deuxième volume na kata album wana chanson ni zo sepia na par Nzembu na yo neti ba chant belé chant ya Berado chant ya nani Michuri chant na pesa kitoko mais yo batu belé ba sali moi remarque ba bi on dirait za moi te za likambo clip mon Michuri za na ba te me banze muso eza na zipe clip te Nzembu sans clip mato faut Nzembu ezala na clip pourtant image zo leka air tout batu ba mesana na clip na ba maloba chant mais ce que ah yo ezate siko monte ko za la po au moins que casser la chanson na yo nanu te po ba chant eza ebele kaka ngamu te ba chant eza ebele kakol pas na ouais on déjà 1 million de leki kutu nga nga kutu do eza ba po be fait du fois la kisombe o cappuccino a embi na fait ah non maman na chant faire ayemba ngo danser pour faire ayemba pe ayemba na banglais na kati OK ouais donc chant na partout ata na bara soto bimika na kwa
to pe miga na kwa na babaru to ba izana ba kwa okomona ga wa chana ba chakacha soka ba mo yali en tout cas faut chan yali do na ba to ba chombo to ba ebike Freddy Fala qui sont mais faire a magi on mana mutema moko o Freddy Fala solo la bien la garçon mo malamu faire rigola linga ka trop OK c'est mo ba faire rigola ba linga ka makasi po ba batu mususu do ba ebo vivre na batu osomona donc nzembu na en tout cas faire a na mutema moko place on a Jésus de nuance vraiment na linga ka ye ba shaki musau to ba ebi bandimaki ba medo shauma na mikili bandimaki chan ba bien en tout cas j'étais hein ba pichu manzangani garisha moba brisi moba donc bandimaki chaque Christian manzangani donc a sepela na chan wana donc j'étais donc Freddy Fala en tout cas faire rigola na de la gaka Jésus de nuance président ngozana na ebi ko za mambo ebele souci na ngaka bato bazo senga ka to sala clip na ngozala pour elegara mingi na ba écran pour bato ba misana na ba champ tant ba to sala bongo wana nde suko ko pesa ngasuko ba makasi o ngasuko na ko sa su ba promotion na bika achana ngeza na clip na est-ce que yotika ngo de na ba différents chaînes ya na tika ka nde pe to sala deka to sala nini bo émission bo promotion mo ba yango ya na salela ki on de ba émission na banza poto bato bele ba mo ba yoka ki déjà que tant Freddy Fala na féliciter ki faire rigola ninga pesa ngachan en tout cas faire zamba pambula e akabela ninga menenga kabela nga ninga pesa ngachanté kabela nga metango pesa ngachan kabela nga plus que ninga kabela nga comprends tu as fait rigola ça fait combien de mois bon toko ça ta ba 2 mois peut to kutana te pona yepe ando azala vraiment mingi na kinité oga voyage pourtant ba ndenge États-Unis to kutana nzuna ete ba to ça so 3 mois aux États-Unis tango ayaki wana pe lobby na on a fait à quel sauvage mingi akende ba Afrique wanzo yebi équipe awa ba petite selele na banani o bazaki awa bana Hollanda faire soit à longo aux États-Unis siki ba Makaouz ba bana ya mingi emo bana Nicolas na batu mususu ningi na okaki na Blaise ningi bana oya yango monaki ngana epoto kutana eza moi passe pour y aller azar déjà chargé na ba nini nae ba voyage na ba projet ne mususu au monde otuna ote poto za biso tuna bova otuna ote faire voyage aki aumela raté oka faire voyage mais yo otuna ndeni parce que yo faut benga yo moko yo zaka na numéro na yo otuna te sentir ndeti mais yo zaka na numéro na ouais oko benga numéro bomona numéro ele kité R moko ouais bon WhatsApp passer la WhatsApp pe oko benga pe omona yo bika ndenge za ba contre-temps mais azala nae mona uti pe voyage aye na pe tuninga ndeni doyen pour batu staff na to ba ebisanga leti japonda staff tout Claude Fataki ebisanga wanya Fataki ebisanga j'ai tuna ki ndeni doyen ndeni sa kota kuna na zo message na atuna nga chaque jour so uti voyage pour aye ba santé nanga mais so za besoin na ngai moko alo babo ebisa doyen na posa na ebenga mona benga de pa benga ngai moko abenga ko yemo aza mutu ko bimela nani bo eteka briske bo mutu musupa fa gazene na projet na hote obimile briske musupa fa ba sepela bongo te mais obengi a répondre obeye mo na monument fo na mona doyen de bo benga na doyen benga mo doyen ça abenga nga so za usana nga ma benga alo doyen ça côté là buna kota ngapiso na posana na bengi so azunga pe azane na pale o kado kwasi kota na pa na kota na ya ba kota pona voyage na ele gake bele mais doyen yo il faut normalement pour se retrouver na Adidas Arena est-ce que vous avez invitation d'ici quelques jours à faire rigoler ba poulener tout ba oza bongo na France pour prester Adidas Arena na Adidas Genève ou tu habité est-ce que Alimbonda n'a pas participé à l'album One Dynasty Vol 2 Vol 1 est-ce que il va se retrouver parmi les poulets ou va se retrouver non je suis des nuances tout les gens ont les solo pétement dans kaka mais en réalité des choses et au salamara dans côté on a fait au Lucayo il y a mon gars qui est journaliste autour de question on a pour déjà on a répondu que y a le bac que bateau bâti bachan ba okende Arena pour nous présenter bachan wana diana le bac likamba comprendre autour de question faut invitation à monité ayoki pe mutu tabenginga ke o doyen ndenge nini ya otika passeport kuteza na ngokutu ya cité fai na ndako osomona o kanga na eba ya projet Jésus alobaki
bato batia ba champ to kende bango pe bato nanga ya wenge pe to zanata moke wenge mutu ko beta après kese na ye nenga lobaki to zana d'équipe ya wenge ba collègue na ye na nini na ye kese na ye namoni pe mutu moko pe tabenginga comprendre si badate koki nango 12 to eza na cadre 12 to eza ka parce que on les a boulot yo salaki mais sikoyo balobaki na okende Jésus Nias alobaki ke oko se retrouver na France alobaki na ngate ya lobaki na bateau batie ba champ donc en tant que le la général jamais benginga ke do ali mbonda yo na memo potote do alobi le lobby en général que bateau to tsaki ba champ na mema bango na poto za le roi alobi libiso nyonso zomon siko ye moko azana ba membre azana bato na ye ba osana doyen en tout cas c'est ça lobaki auto que non vachi faut au monae de mema passeport de sala boye ndenge ezalaka de mo ma benginga ke doyen obi ke photo voyager on a un passeport ça va ya nango siko osana na kende nango mais tant déjà benginga était par exemple wana ngai naza kuna pete na omitungisa na ngapete ke ote ngana ngai fe kaka fami mangana non mais to lo bango eza regretté parce que bon pour yemo mta sa programme na ya so ya mona ki enfin nenga sali bo yemo amona ngo bafa eza na ngona ndenge yemo ka bulele wana eza kaka mutema na ye nenga ya mabe mais yo po senga quand même ozala nga senga jite na minute o peso ki sengi yo zala c'est bon ce qui est moko alobi ki nazala yaza capable akozwa ne visa mbangu eza nango problème te nakokende nanga soki mpe asengaki na ye pe te amitungisa na ye te opoto ekangama nango te eza nango ya motu nyonso oyo oza mona poto oyebi eza nango rien donc nga kuna bakamba poto vraiment na banza bayebi na mitungisa nango su te mpona nini nakenda mpe poto trop nayeba makambo nyonso mpe ya poto yo naza nanga so na baregrete ya basusi moko boye poso moto atinga na poto bamona mitungisa nde bato mosusu bamitungisaka omona okomonde ye moto ya liboma omona omitiki omona okomi boye onde problème moko boye kaka mpo batiki oka na poto nga kuna nazalaka te faire egole ayebi esprit nanga bien ayebi ke doyen kutu nga na buda bapoto ebele kokotuna président nanga oyo ansoni okotuna ye tokende bima nini tokende Suisse mengaki matadi nakebimisa kar nanga Grand Cherokee nakenda mwana nanga na mwana musala na mwana nanga kisaki nanga achwa mbele ana na Jubek tokenda ti matadi nakebimisa Grand Cherokee nabimisa Cherokee nanga natekela ngo comme V12 grand poète ayebi balokobive nanga barobert lubota bayebi na matadi wana na kikanda wana toza na badego la tortue baroli la tortue baetumba bababa osomona tebele toza na bango wana na kati ya kikanda mponga na fani mingi mpe na matadi mpona mambo baka mambo ebelebele bayebi donc makambo bapoto wana donc eza nango regrete nga mpo nanga ezala regrete so moto aza na besoin ndeti poto nde baza na susi nanga mpo bamonanga okala yango toloba lokwa poto bamona okala mpe ekonza mpe occasion bien sarena mpe bamema yo eriti alobaka bamemanga poto amemi yo te ti lelo sikoyo ezaka dia kwa ntango baoloba yango nayokaki sikoyo ezaka dia kwa ntango balobake ata meminga te na ndenge esili nango te poto esili te po akomema kaka me bakomema kaka mais le temps s'y passe problème eza te ezala mpe kaka wenge na biso mpe nayebiso yo te wenge na biso mpe producteur mpe Amadou Djabi na producteur oyo nayebi biso ya Londres ozomona te ke baprojet mpe eza nango kaka tokokende Londres so nzambe asungi biso po déjà twakulenda déjà lobelaki yango napesi mbote ale mpela place aza kuna chef de gouvernement napesi bambote place aza kuna nayebi ke aza forme mpo mikolo azoyemba danger asali ta ya bien azobina bien apela zina lela fort twakulenda bambota to place boza bino famille yoka papa yoka mama bambote place bozali bino nyonso na kati ya bela bamaître yoka donc ndenge ezalaka kaka Guy Becker tant totali na musika jansi te aza na kovola bonza obala propre aza wana jif no akola chamba apolaka te mokonzi ya Live Sterling Franc Belge lo pamba jif no akola chamba motema pembe toujours. Alors Ali Mbondo kosenga na bato oyo bayoka la bonne musique nini bakosani bakontinue koyoka nzembo na yo malgré clip eza koumela et puis conseil nini okopesa
na l'artiste Ferrego là o chaki nzembo na disque na est-ce pour na yo évolution za kitoko to moi mikakatano pe ezali c'est vrai que yo participer te na arena o le kendete na bi kozana moi souci ezozala mais rolo banini na yango moi conseil na l'artiste pour yo otika la baba ok na arena et puis chanson na yo moko lobi ezobeta to yo ka ngo pe bon yo rolo banini quand même ba ngana lobi ka courage kaka na pesega makasi courage na ba mission tout arena les ka bien na bi ki les ka bien la fan ebele ba na ebi oyo bazozela ngai pe na poto ba ebi ka limo na fera lobaki ba oya na ebi ki parfois ba komona ngai te que ça ba on passe donc ils ont un problème te courage kaka na pesier et rose à contre-temps habité contre-temps bande omsuba okende bon ndeti bande koni ba okende pas presque bazana poto ndeko moko te babindo bazane na poto mais de son azane na poto ya na ye ya kinda kuto azane awa okende na ezane na problème te awa ezaka nga kakol fallait to zana kakol oningi alobaki kakol pasa na ye habité ne sonde ba soba sola na kakol na habité o kakol pe atsaka chana ye na ba collègue mususu wana ngana habité mais presque mingi azana poto ba mabiala anani JDT on a habité soki akotataki JDT bien azali na projet wana nga na habité donc nga na ota ilaga oyanga pe nazala nga na société nga souci na ngezaka ko conseiller les gars bien ba fan na ngande oyo ba oyana ba moni ngate yango nde souci na nga toucher nga pour ba regretter doit parler doit comprendre pour poto bazozela nga pe bazelaka nga ba yebi ke ba mona nga kala nga moko doit tam parler maboko la main de diamant kalaté na oya na mikili na osepisa ba mikili ndenge ba mona biso na concert au stade ouais ensemble wana tozali biso tuna ba ange adorable bango baza na soucis ko ba mona pe biso nyoso bongo na poto pa fanzambe tanga kosunga ba komona nga po mezate mais courage kaka na pesi Ferrego là ba bonne chance nzamba pambola e concert na elle est bien ba mobuluté makamu kutu mobulu ezanango souté papa biso Fatih Beto déjà a solo là bien déjà solo là Fatih Beto fongola journée a fongola derrière la journée makamu koma na kitoko ba chaîne na biso bien yango partout ba hôtel yango comme mokili voilà partout monde entier London les hôtels là pour mbote belé mais obi ke ba album e bimaki quand même belé soto bitocha dynastie na formule 7 na terme ya succès na terme ya ba chanson kitoko kozala sans parti pris nani album neza ko dominer jusqu'aujourd'hui okolo banini na bi kozala ni pour ni contre dynastie o abino na album formule 7 na c'est tous les deux dynasties formule 7 eza Fally Ipupa dynastie eza bongo ya Ferrego la obino bo participer na tche des albums wana kozala sans parti pris album nini o tilelo ils ont continué ko sala barrage o que no batuso ba tche ba telemaka o senti que ba boîte de nuit ba bar ba diston tout eux vraiment dans ils ont tombé dans ba nzembo wana mais yebi la boîte n'ezana ba batuna batwana ba fan na bango te na lobby na banzela na ba bar je parle atana banzela n'ezalati atana ba bar ba terrasse partout n'ezalaka batuna batu bazana ba fan na bango okotsa nina ya Fally Ipupa bo mona batu pe ya Fally batelami abano bina na sens abon est-ce que vous comprenez la question na ngai en terme ya succès en terme album mo zo dominer pour album mo na kini ndenge biso to bwaka dynastie pe zo dominer et kangi po elingi oloba album dynastie dominer zo dominer Fally déjà c'est album Fally Bimat et puis bima et betaratine ouais nana bi ke Fally tanga bimisaki album na yo ça va cartonaki batutu balelaki on va sepelaki mutu to sepela na bachana mutu to ele ba bo sepela na ngoti faut ba sepela on peut ça ba œuvre ça va bilo bien ya ma bete mais tant biso to bimisi dynastie yango skona bina yango na dynastie pona yo te ngana ko comparer te on compare tendeni parce que pour mettre en musique na artiste ako so na bi bon biso siko dynastie biso ni mto ali kola Fally biso bino nde bo ali kola Fally o comparer lo na lobete tanga na lo baba bon yoko lo biso dynastie mto leki ka Fally biso mto leki bata Fally siko ba lo do bango ndika ba leki
donc ça la mabe donc eza lokola fali pe azoteka biso pe tozoteka mais biso siko ya biso bimisika ya esi ebima teka na ye bino pe première fois le bimarati etekama au moins que la deuxième volume pe tekama pe ezotekama pour faire rigola yo yebi Jésus nias ndinga mabete raté bachana ye nyonso presque soka ya bebe ebeti ana batu na ye bagola banani bafani oyo balela ye pe babinaka basala makambo ebelebele ozomona eza lokola ndenge ozoloba mpona fali pe aza bafani na ye pe oyo basepelaka na ye pe balingaka ye jamais nga na koloba kaka o biso kaka nde toleki biso kaka boye te biso nde batu nde bakumisa biso nga na komikumisa te ne biso tobimisi baplan bato nde bayoka bajuge na ndenge fere mpe na banza ozomona bacontrat ezozwama ntango dynastie ebimi mo te bacontrat mpe ebele mpo banima mutu na ndenge ya bacontrat ya baevre ntango bimisi diske fere fo ya kobeta na mboka boye ya moni fere mpe azotambola mpe na bamboka mpona baevre oyo tosalaki ozomona na oyo aye mosusu asalaki wana baevre nde mosusu asalaki wana oyo abeta baclip wana bajubek eloko wana tout ekontaki yango monaki azwelaki yango bacontrat po soki ezalaki bien te moya azwa mpe bacontrat eza te eza lokola maison mare monte album ezoprépare ata bandule mosusu ezozala nango mais ezala te ndenge peme ezalelaka mpo na nini mpo toza na studio ya fois aza na studio sikoyo ntango akobimisa motu to aluka apresi te oyoka fo maya koto fo ya kobeta baboko wana okomprendre ndenge ezala yango moni bavage mosusu omona bafacon eza nango mais eza te ndenge vraimen ke boza na marché po marché moto epesaka bamakambo ozomona wana batutu bayebi mishada ya santa ayebi juju mwanga playboy ayebi Guy Malela ayebi Shisha Mabwana donc ayebi bunker Percy ayebi Percy Mabwana Kamango bayebi Madila donc boyebi kaka ndenge ezala. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission de Ali Mbonda. Auquel album hérité? Ouais, na auquel album hérité to kota déjà fort. Déjà lobi na auquel de danger. Asepela inango bato ebele pe ba prestango bazoka. Bazoka. Lobi venga pe na okakango lobi. Okakango na coin, na bimena na coin. Na banzembo héritier ba chanson ni eleki nzembo na o ya yo beti na dynastie. Bon, wana nanu pe na yo ki ba chanson sur matin. Te parmi ba chanson est-ce que na chanson o moko yo ki domine nzembo na yo? Ngana ko te domine chana ngane eleki ba chanson héritier non. Fona yo ka album héritier na. Te ngana tuni moko. Maintenant na yo ki album héritier non soutin. Te na lobi nzembo yo zo yo ka wana. Na nzembo na yo. Mais nzembo nanga na yo ka héritier te na yo ki album héritier so fona constatant ngo question na ngeza moko question na ngeza moko nzembo nanga ndele ki banzembo héritier sala te na lobi chanson moko oyo na lobi te chanson moko ka ona yo ka héritier na chanson nanga ke na loba ke liki ya simba te o chanson na yo ki ona mobimba te na yo ka ndam d'être chanson moi mbilo wa Victoria ayembe ndam wana ka na yo ki déjà yembe un peu bien mais siko fona yo ka mobimba mais jamais na ko ba bon nzembo nanga ka liki ya héritier ezala te na musique bato nde bakojuge ndenge bato nde bayokaka ndenge ezalaka ke bato nde baapresse nzembo adoye zape fréchan nzembo héritier wana mpe eza bien nzembo de la forêt présent ça va nzembo présent JB nzembo wana bien nzembo wana mosusu fo nzembo wana ekomaka mabe eza kompa eloko yango na cadre nga na olobela bongo mais jamais na kofana te nga nzembo na nga eleki ya héritier wana ebebisa esa faux zalaka héritier ndenge tozalaka na ye wana eluka pafa bapolémique héritier kala te aotoleka na écran akomisi nga makasi aza reconnaissant na nga te akomisi nga na cadre ya reconnaissant yaya ngai banini donc nga héritier nakenda ndule na inter na timo héritier watanable asumbeli nga Jack Daniel nga mona ina simba ngo boye Jack Daniel te kozala ouais nga mona ina simba ngo boye na fongola boye habite ye mo afongola nga ye mo afongolinga azui vert achango mai wana wa ba glaçon afso sokoli vert azui masanga a servir nga héritier watanable mais héritier auto qui est na podium na kata timo bakabeli succès ya danger avant qu'il ne ba album oyo mi ange mi
Vous comprenez héritier Watanabe. Vous avez une valeur, il y a des musiciens bongo. Nous avons fait pambola il faut qu'il y ait des liboso. Azo respecter nga na hôtel là il y a un doyen na kutaye, faut na pesa respect nga embati nga na percussion. Il y a danger sous, il y a mboka. Vous avez pour na poser ba intro, na sala ba intro na kata orchestre, na sala ba cri, na sala ba bloc belé belé. Na contribuer à mingi pas ko beta mbulu. Ba moko ba ebi. Na moni héritier, ba félicitations ba fleur belé. Zamba pambola album na o pe kende pe liboso ngezo kende. Parce que bazo sepela nango azoga héritier pe abeti bo molo ga Victoria héritier pe ça va kitoko courage nzamba pambola na yebiki azape na ba voyage pe belé à poto nzamba osungaka eka ninga sungaka na ba mission na tout bazara bien nzamba pambola ba musana mo kende bien. Voilà Moussana Baoke Liboso, nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot de la fin à travers cette émission. Kolobani na bana poto batali. Ouais, bana poto en tout cas na pesi ba onyo su ba mbote ya chéri les combattants na pesi ba mbote place bazali ba onyo su oncle na mambu korediare noko adida kese na pesi di chimango di Gérald ba onto ba mbote place bazana Montana Kabumbaï, Dura Kabumbaï, écoute, Toto perde mes condoléances na famille à Montana, Kamba Kabumbaï, Bambota trop place aux Ali, na Pessi, na Belgique, Toyota Jubilomba, Toyota Gibeke, j'en cité là, Chamasunda, on va causer en gâté, on va avoir famille nangai, donc chez Patrick de Panama. Claude Panga, Jobu, Claude Panga, les garçons Mogoso, les boss, Claude Panga. Donc, il y a Kabata la tête, Claude Panga, Ambota Tropa Sazali, Café Room, Courage. On a qui peut aussi ça l'album Nayo. Naïbi qui va tenir un moussa à Mabanga, Ouzaza Nabango, Moussoupe dans d'autres dans liste pour boire Kabango, Ningizalaga, la chaîne Naope Yango, chaîne Oya Solo, Kenda Sango. Donc, chaîne Oyonde, il faut boire Kango, le sous fort pour chaîne Oyonde. Et puis ça biso honneur na gacha Congo partout bako bayaka matina banda ko bazolanda biso chaîne o vraiment za chaîne a bien tous un grand journaliste a bien sur la bien za boga tous un caméraman na biso bambota trop place za na filmera bien ba image a bien ba masola bien pour na Holanda de Griff Mila na London la bason full play de London East Japan apo Firenze Ousmane Kaluji Bambota trop place bozana suna mbenza ninge zalaga se sita mbweta na mbwese bambote a trop donc ba bisou zaina mvama ani dembo mwasa bwanwa tabu fatu ninge zalaga ninga oloba yate mera niti mambote Golf Kizola toujours ceinture mon compte devant président de la forêt Oranson Golf Kizola en tout cas wana za collègue nanga masa nanga oyo tokemba na ye oyo nga moko déjà na présenter présent oyo na o ma collègue na ngai efazala na yo poza papa malamu Golf Kizola bomba biso ba musicien bomba ba café room ba roi David ba kene nanda kuna ye le loza pe na présent oyo rapemben Golf Kizola azape na kin konda vutuka kombo na ye pour epoto le repamba merci à souhaiter un peu la bonne dimanche na chaîne merci beaucoup chaîne toujours qui est gars Liboso. Merci, c'était là Doyen Ali Mbonda. Otozalagine, Tolinga, to comprendre qui est devenu Doyen Ali Mbonda. Arena yango, ezobetama. To ebite soka Rosala, Tolinga ki to yo kango pa na yemo ka le big a Rosala te parce que a eu invitation te, je pense que bino mo boyo qui et puis à lobby par rapport à chanson na Freddy Fali oyo acha na rat album Dynasty, ezako se comporter bien selon Doyen Ali Mbonda. Et puis bande retour au Botali Biso Bo pesa merci na Imak Makengo azali bon na sima ya caméra bo pesa merci na ba tout ba soutenir biso ya Bruno Lubika mbongo propre ser na ngali mwimba na bosa nite na Paris wana na bosa na raté ser na ngata tena bitono Laure Manzekula Queen et Masiki Nsaka rythme mo du côté de Bracongo na bosa na rabinete na bosa nite bandeko tout ya Brazzaville batala rabiso Augustin Nzambe Olivier Doumou vraiment bosa et belé botala rabiso na bosa ni susute na Cape Town petit nanga Jordi Sassala toujours sécurité bosa zaza vraiment belé botala rabiso je vous aime tous d'ici là portez-vous bien. Bye bye. Le Congolais pour la paix à Doyoué a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs.
C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de mission diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.